Trésor Mancour, Kumbela Mokili, Kumbela Mokili, Trésor Mancour, Kumbela Mokili, Talaka Yom Kumbi, Kumbela donc. La terre est à toi, Kumbela Yango. Balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela Mokili. Talabango va jalouer, bazo banga banga banga. Mancour wetu alo bakate. Trésor Mancour wetu. Ouais. Kumbela Mokili. Il est paix, FIFA. On va mettre ma casse, il est là, et ça, journaliste. Construis un paix. Il est paix, FIFA. Il est paix, FIFA. Voici le à mort. On le tue dans mon moment. Il y a moins de temps, tout le monde tout. Voici le délai. L'État chef de l'État m'a beaucoup marqué. Il doit passer vivant. Soyez patients et les amis. Tous a besoin secrétaire général Bombelo Kwata mon côté. Mais pour bombarder, ils ont des pommes dans mon modèle niveau Royambela. Est-ce que mon demi Royamba côté Kuna? Bon demi Royamba? Est-ce que Bino bon demi Royamba? Côté bon demi Royamba? Tobetana maboko pona mutu oya pesa ki union sacrée Félix Tshisekedi. Mon secrétaire général, la base de lutte de PES,
Ils sont prêts maintenant pour vous écouter. Tant que secrétaire général a vu sur Azotelema. Ce qu'on a solo besoin à Koyokaye. Narina Yoka Maboko, Naye Komati. Monsieur le secrétaire général. Maboko Makasi, Maboko Makasi, Maboko Makasi. Asika Oya Basala Nini. Bayoka Cholo Lolo. Merci beaucoup. PES viva. IDPS viva. Bomi bete la maboko makasi. Boyebi eza esengo munene pona mokonzi ya mboka. Jamais oko déclenché bitumba na mutu oyo aza très populaire boye. Puisque ndenge boye awa lobby dimanche oyo uti koleka nde na annonsaki ke lelo matinée politique kozala. Et présence na bino eza ko prouver noir sur blanc que mokonzi ya mboka aza ko mériter ko diriger mboka o puisque simanaye batu bazali basina mibali kometela maboko. Yango avant to banda kosolola na biso apoko alelo na ko remercier bino sincèrement et puis na ko senga bino bomi betele lisusu maboko makasi na oyo na o bosalaki mukolo ya prestation de serment na lansaki bino défi que ceux qui boza basina mibali il faut boton disanda kwana et puis batu bazala pe libanda a parler du peuple belé bosalela ki yango bombete la maboko makasi. Nakanisi mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Tshisekedi conseil naza ko pesa ba oyo baza ko réfléchir comment ko jeter ba pot de banane, c'est-à-dire ko compliquer musala nae il faut battre la sima bazonga batu parce que situation o tozana yango eza na dimension na bangote. À un moment donné naza kotala na lobby soki Félix Tshisekedi te ebele balingaki bakende nzela exil parce que baza na makambo ya mabe makasi o basalelaki peuple congolais oyo. Naza koyebisa bino boye président de la République Nenga Zaliwana azalaka rancunier te na bao bayebi ekala aza mutu aza très ouvert na mutu nyonso soki azalaka na esprit neti ba mususu wana mbele lelo mboka o esepeli moto. Soki na bengisi bino lelo eza poto solo na bino sur consultation oyoye abandi kuna. Consultation wana eko tourner autour ya message naye asalaki dernièrement à la nation. Tokani malamu. Mokonzi ya mboka matoi naye aza mokonzi alekaka te amati ba vitre mutuka po ayoka makambo population bazoloba te. Avantage na ezalaka ke soki azoleka malgré ba sirène na ba gironfaro baza kotiela ye matoi na ye ezalaka toujours et pas population.
C'est ce qui différencie notre chef Nabatu Moussousou. La preuve en est que Balingi Kosala est comme prisonnier. Oh, to signé qui ba accord. Accord munene o mokonzambo ka signa kango na peuple que vous êtes. IDPS viva! IDPS viva! Naba message na nyonso abosanaka kolobate ke peuple d'abord. Contrat munene, accord munene ya asala na population ndenge oboza ko représenter angwawa. Jamais mutako meme na nzela mabe sous prétexte d'un accord politique quelconque. Soki mokonzi mboka a initié ba consultation à lobby azana kati ya ba institution na bato. Mais il faut ayoka pe bao bazana ba institution te bazape ko kanisa nini. Cela veut dire quoi? Mutuata moko a gagné qui concours te pour ne aza place azali. Peuple Aza Koloba. En 2023, président de la République a kokende kosenga mandat mususu te liboso accord politique non. A kokende et pas souverain primaire. Nde a ko rendre compte yango abandi ba consultation lelo. Après ba consultation wana a kozonge la bino lisusu. Pour à la restitution ya makambo nyonso bakoyebisa ekuna. C'est à partir de là à lever ba nouvelles options par rapport à l'avenir ya mboka oyo. Mutoko sabino te que non mokonza mboka aza signé par un accord politique quelconque. Accord munene o ezako lié ezawe asala na bino. Les gens doivent comprendre ça, un point, un trait. IDPS viva! IDPS viva! Ces derniers temps, Nayoki Batwebele, Bazakole Kanaba Media, Pona Kolobete, Mokonzamboka Asinyaka Bakor, a respecta Kangote, Nazakolo Baboye. Ba utiliser qui presse, ngape naza ko utiliser presse yango. IDPS viva. Ezate ke ndenge naza boye natikala kozala complexé devant n'importe quelle question ya presté. Natikala kozala complexé te. IDPS viva. Balobi Makambuya accord de Genève. Tozonge la place wana. Mwana mboka Félix Tshisekedi azalaki électron libre te. Congrès ya IDPS ndepesa ki mandat que yo kozala candidat président de la République. De la même manière que ndenge congrès pesa ki mandat. Soki azalaka na posa ko renoncer mandat au congrès pesa ki tolinga tokende congrès ayebis puisque congrès est un organe suprême ya IDPS. IDPS viva! IDPS viva! Tango bake kosolola batu nyonso wana bayebaki malamu ke bazalaki na poids politique na yete. Mais balukaki kontia bi ya orge pour l'arbitre a validé yango. Mais peuple oyo azalaki ko jouer rôle ya arbitre a invalida ki biwana. Les choses doivent être dites clairement pour ne commettre fin à un débat stérile. La preuve en est que après publication, il y a pas résultat. Il y avait des liesses populaires sur toute l'étendue de la République. Ce qui veut dire que position ba imposa qui est kuna
ezalaki ko refléter volonté ya population te. IDPS viva, IDPS viva. Nakanisi tokani malamu na place wana. Mutuaya ko distraire binote ke basinyaki accord. Accord wana ezalaki bénéfique pour na intérêt à population ou bien ezaki pour na intérêt à un groupe d'individus basanganaki place wana. Pour muto même babimisaki ke azala candidat président de la République. Soki okeka wana kikuita okomona siège à parti na été. Soki oke même ana mombele okomona non, toloba makambo ya ko blaguer te. IDPS viva. Na lobi boye. Po mutuana o babimisela kibiso ke yende candidat na compte ya opposition. Ngai mut na fabrika ye na congrès to salaka na 13e mairie. Ngai. IDPS viva. IDPS viva. Na lobi boye. Soki bolingi koyeba makambo naza koloba wana. Ministre Steve Mbikai est en vie. Honorable Franck Diongo est en vie. Chaloupa paix à son âme. Botuna Batouana. Tango bazako wele la ba invitation. O invité nga ezaki po to fula ye ndenge bato alingala balobaka to présenter ye. Naza koloba boye. Tango soki ayaka na congrès na biso o to salaka na 2010 te. Alingaki pe koyeba na te. Et puis mandat na ya liboso azwakango na image ya Tshisekedi. Lelo Tshisekedi aza président de la République alingi ko dénigrer ye puisque plateforme basalaki ezaki dynamique Tshisekedi président DTP et yebani bongo. Mais lokola batu baza ba ingrat yango boyoki ba makelele nyonso bazakolo. Mais par rapport ya ba disciple na ye o bazakolo bake tokoki kokine na ba consultation initiée par un président nommé T. Je profite de l'occasion pour na répondre bango boy. IDPS viva. IDPS viva. Dans la vie okoki kolokota mbongo. Mais dignité balokota kangote. Ba disciple na ye bakene nanu ko résoudre problème na Mike Mukeba ya mbongo. Bakene ko résoudre problème na André Kimbuta comme ça baya toso la makambo politique. IDPS viva. IDPS viva. Je pense naza koloba boye toyoka na malamu. IDPS viva. Na lobby bawana na tangi makamomi bale soki bino bolingi bo compléter liste boza na droit puis boza ba souverain primaire. IDPS viva. IDPS viva. Naza ko insister c'est un faux débat. Biso tango to uti Nairobi. To signaki accord politique en bonne et due forme batiela ki biso manduki te. Mais tango to sokende ezani ti au lobby na koza l'assistant après université. Mais ce qui est commis dans moment de défense ba misi ba résultat au distinguer te. Est-ce que koza l'assistant? Hein? Même ceux qui professeurs n'ont encadré dans le bac non na ligne aux l'assistant. Aux l'assistant nanga. Mais réalité là qui c'est que au distingué te. Aux l'assistant? Mais comment expliquer biso toyokanaki toyokana malam. Toyokanaki ke primature et kozala na katia coalition na biso akash. Mais qu'est-ce qui s'est passé que primature et melana kash te et melakota FCC? Cela veut dire qu'il y a eu d'autres réalités politiques. Pourquoi tous au courage à voir ce petit peuple makamwana te? Oh, Tshisekedi a respecté ma corte. Tshisekedi a respecté ma corte. Moi, je vais vous dire une chose. Félix Tshisekedi a respecté l'accord avec l'FCC. La preuve en est qu'ils sont majoritaires au gouvernement. Ils sont les premiers ministres. Bon, quel accord Baza Kotoune Bisoto respecté?
IDPS viva. IDPS viva. Babilo koana ndes zo sala makele lebele. Et puis naza ko préciser loko moko. Lelo ba politicien ya circonstance ba yebele. Ba politicien ya circonstance ba yendengeni. Il faut azala na téléphone Android, atiaka ba mega na ye, azala na groupe WhatsApp songolo pakala. Il écrit du n'importe quoi sans se rendre compte de la réalité. IDPS viva. Omora mutu abengi cameraman moko batiele kiti abandi koloba. Nous sommes en démocratie. Nous sommes. Est-ce que vous avez la maîtrise à Makamio Zoloban? IDPS viva. IDPS viva. Yango nazako ebsabino boye. Démarche à Mokonzamboka ya komene ba consultation. Ezapo na vi na biso nyonso esala nini ebonga. Tokani malamu. Parce que o Mokonzamboka alakaki biso. Amoni ke makambo ya coalition yo baza toujours kotambu se au pas de tortue de façon qu'asil sa 5 ans nyonso asale le côté. Biloko wana biso tokondimaka yango. Tokondimaka yango. IDPS viva. Makambo nyonso o eza kolobama contre Mokonzamboka ezaka kapona motema mabe. Ezaka kapona motema mabe. Ezana toyoka na malamu. Naza ko insister na ba makambo balobi o accord. Na uti ko laksabino ke na Nairobi to kanaki ke biso cash nde tokozana na primature. Mais pour avoir la primature, il y a toute une procédure. Mais ce qui est plus grave est que bateau bazolo bamakamwana baza kokota na ba petit détail wana te. Bazo mona neti e komaki neti mwa gâteau moko boyo komi kaka ba pesi okay. Mais ils n'ont jamais expliqué à l'opinion comment Yilunga Ilunkamba a commis premier ministre. La réponse est simple, puisque Bango tango tokei to moni ke bango ne bazu majorité. Ce n'est pas ici bango que tout tambola. Tout ça la coalition nabiso. Et puis ezana ba mususu baza koloba ke non, il faut président de la République bakutana na prédécesseur naye. Eza mabete toyokana nanu. Toyokana nanu. IDPS viva. Bazana ba raison na bango par rapport ya ba information bazana. Mais moi je vais vous dire certaines choses ici. Prédécesseur naye. Tango ba collaborateur naye basa ko manquer du respect et pas Mokonzamboka. Ya bando mona ngote. IDPS viva. Yo oza papa malam. Mwana na yo afinga ka voisin na yo tous les jours. Yo omona kamabe mwana no asala kate. Mais jour voisin no asiliki abeti mwana no fimbu. Oh non, bokoti mobulu na kati ya quartier. IDPS viva. IDPS viva. Batu baninga ko sous-estimer Mokonzamboka. Boka ki makelele moko eza koleka oh kabunde na kabuya babengani bango na comité de suivi boka ki yangote basalela kango makelele belé na kata ba chaîne de télévision o ya bango et bando le capé en boucle bazolo belango Mokonzamboka basa batinda ba délégation belé o biso toza mabe biso toza ko bloquer bonne marche à Makambouane. Mokonzazo tala bango. C'est ça l'argument, oui. Abete loko ba ordonnance ya ba juge. Mi balé ba diabulu mi balé wana bazala nano awa totala comment vous allez vous comporter. Est-ce que vous yana kabunde nde ba bloquer ki ba ordonnance? Hein? La vérité est têtue. Et belé et comme kaka. On les a mis de côté. On les a mis de côté. Na zotala ba mnazo seka na lobby. Et bandé ko le kambo clair. Mais bazo lisusu ba image wana batia.
tango biloko yango ebebi nango kabuya na kamundu bazaki na kati balingi bapakola biso busoto mokonzi alobi tete nalingi bana na ngami balote bokendo kufa bino moko na libulu na bino. Ils sont restés là-bas sans se mettre d'accord même sur un seul point. IDPS viva. IDPS viva. Bango wana esimbite. Comment biso toza na coalition bozwa décision munene ya ko destituer un acteur important na kati ya nini wana. Po bato ebele batala kakaka la personne de Jean-Marc. Mais c'est le président de l'IDPS qu'on avait destitué dans cette affaire. Hein? Nalobi président ya IDPS ndeba humilia qui, c'est-à-dire bino nyonso ndenge bozali aw. Bozala ki humilié bino bokondi mabuso bana. Bokondi mabiloko wana. Nalobi ces jours-là. Nalobi mukolo wana bazwaki décision ya ko humilier IDPS puisque muto azalaki wana azaki président ya IDPS nde ba humilier ki IDPS ceux qui ba humilier IDPS c'est-à-dire c'est le chef de l'État au ba humilier ki est-ce que toyokana oyebi ezana ba secret musifo ko yebisa binongo IDPS viva. Boyebi tango tozana ba discussion wana. Tango tozana ba discussion wana na hôtel du Fleuve. Bango balobaki boy. Bazo pesa biso poste ya deuxième vice-président ya Assemblée nationale. S'ils sont sincères, nayebi ke bazaka sincérité, bako wangana. Balobi biso tozo poste ya deuxième vice-président Assemblée nationale. Comme ça, présidence, première vice-présidence, bangoba gérant. Biso to ebisi bangobo. Toza na kati ya coalition. D'abord, poids politique na biso IDPS. Tozo mérité traitement wana te. Boti ka biso tozo poste ya premier vice-président ya Assemblée nationale. Ezaki poste kombo nango Jean-Marc Abunde te. C'est-à-dire, IDPS a eu na kati ya coalition poste ya premier vice-président. Mais s'il faut décider, est-ce que balinga ko décider ndenge ba décider ki wana? Nalobi bango nyonso tous les décideurs ya eloko na bango wana. Tozaki na bango na téléphone, baza koko sanga. C'est pourquoi nalobaka ke baza sérieuxté et puis baza sincérité. IDPS viva. Nde yango naza koyebisa ba membre IDPS nyonso bazali aw. Na bao bakanisaki ke basali malamu. Bayeba ke mukolo wana bafinga kinde IDPS. IDPS ezalaki représenté par l'honorable Jean-Marc Abunde. Les choses doivent être dites clairement de cette manière-là pour éviter la confusion. Batu ba violer accord ezande bango. IDPS viva. Nayoki basa kolobake tolingito débauché ba débité na bango. Ce qui n'importe. Na koyebisa bino boy. Ba victime ya politique à débauchage ezabiso IDPS. Tolelaka te? Na lobi tolelaka te. Toza ba victime ya politique ya débauchage. Soki avant même ya kotanga IDPS. Combien de membres du MLC au Basana Bango kuna? Oyo président Jean-Pierre Membatika la kotinda Bango kuna te. Bakoma kuna ndenge nini? Hein? Débauchage est un mode de vie na Bango. Biso na niveau na biso IDPS. Na lobela ki na zozo ngelango lisusu. Est-ce que biso na IDPS nde totinda ki Bruno Chibala sala na Bango? Biso nde totinda ki Joseph Kapika sala na Bango? Biso nde totinda ki Astrid Madia Poto sala na Bango? Ba PV de transfert ezawapi. Na lobby ba PV de transfert ezawapi. IDPS viva. IDPS viva. Nde makamu na FC bino wake.
soki boyoki bato mususu baza koloba biloko wana eza kofinga te, il faut ba consulter ba munganga puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas. IDPS viva, IDPS viva. Naza koloba boye député Azamwana Mukete. La situation de notre pays va très mal avec la politique des mots d'ordre. La situation va très mal. Ba député wana ba vivaka na planète mususu te. Bazo vivre na biso na planète Terre awa. Bazo mona mabe nyonso ndenge zoleka na misu na bango. Ils ont droit aussi d'aller passer un message, de solliciter un autre mandat auprès de leurs électeurs. Mais ceux qui bango bakangi misu bazolo bate. C'est-à-dire baza ba complice. Pona mutu toyokana. Ceux qui ont occupé ça comme la maille. Baeb ça quoi pas montre que melamai. Yo moko kendeke bope sangana mai na mel. C'est-à-dire il y a un désir ezako se faire sentir na kati na yo. Lelo ba député wana. Bozo convoquer bango. Bozo botola bango ba téléphone. Mais c'est une humiliation. Hein? C'est une humiliation. Ngana zako lo baboye. Député aza responsable. Aebi ko discerner mabe na malamu. Bango wana baza conscient que situation ngo keza malamu te. Soki député akei kokutana na mokonzamboka asali infraction na niveau nini. Ba député ba communauté bana no a classe. Même bana classe er moko pe ba magalibanda. Hein? IDPS viva. IDPS viva. IDPS viva. Ndenge biso tozali awa. Biso comme famille politique ya chef de l'État. Parti oyo ezalaka na peuple simanaye. Toza ko soutenir à 100% ma consultation initiée par le chef de l'État. Kotombo la maboko likolo. Na kosenga bande kwa di progrès babeta mwa muke. Mama José na fini yango. Ino sake ye na mboka. Seje kabu ya fini yango. Yoka sopa fini yango. Fatina basena ye essentiel essentiel Fatina peuple na ye la journée de la base na ville qui ezalaki mokolo moko na kati ya rassemblement ezalaki mokolo moko o bango bayokanaki bango bayokanaki bakoma na Genève o bakoma na Genève c'est décidé. C'est décidé. Merci beaucoup. Président Abisso a égoïste été. Alors ça l'intérêt peuple congolais. À Monique, quand il a signé qu'il a baninga et simité. Yama a béni baninga parce que la union sacrée
mboka kaka liboso peuple congolais tout to na nsima chef de l'état bapoliticien to na nsima chef de l'état badepute nyonso to na nsima chef de l'état pour le lieu sacré tosala intérêt personnel te intérêt peuple congolais. Merci à ceux qui ont. Bonjour, bonsoir, Nabande Konabiso Nyonso ya RDC. Mounou Mouempangi Nabeno Joseph Mbogo. 100% Congolais, 100% Kikwitwa Bandundwa. Bampangi Mweso Nabeno, les 12 Betafanda na Kikwit. Mwe Itura Mingi, Bampangi Nabet Bozo la tribalisme Mingi. Mais bête na tangu dira osala tribalisme fait. Chef de l'État na funu asangi savet bête vanda bomoko. Bampangi na bête Kikwiti, bête vanda pa na Kikwiti les 12. À partir de les 10 ba mobilisateur ba vanda pana les 12 événements bête vanda bomoko sana voilà na bête ko na ntola. Kanet ne bête tout la kikene ngambo TV. Yamu vana ya osonga beno ina bête simba na mutu mosi bana voilà na bête takwena ntola. Bête na funu Kikwiti bubu masi boni mapeki kwiti ukuma pipwa la mosi ya batu mona eve voilà ya mfunu vraiment avec du simba chef de l'état aena mfunu abongisi ya betu voilà donc betu tik betu bikatrialisme merci ya muvana songa betu. Lela trésor mancour kumbela mokili ei kumbela mokili trésor mancour kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne kumbela mokili tala bango ba jaloux bazo banga mancour wetu alobaka te trésor mancour wetu kumbela mokili.